partout dans le monde, sur toujours notre chaîne Bogis Officiel TV. Le lot de solo, il y a M. Caméré. Tout le monde a affaire à Caméré, il y a santé à Caméré. M. Caméré, il discute, M. Caméré, il se plaint. À lobby, affaire à santé, nae, mutazo chaye kazate. To éviter. Balakisi ba ouverture nion so M. Caméré boy nae. Dernièrement, à celle qui crise, dans des jours passés, à celle qui crise, bah même qui na hôpital moko centre Nganda et à zong bazong c'est qui na prison santé zaki vraiment bien té. À Sengaki, à Kende, en Afrique du Sud, pour qu'il ne cause pas traitement. Bah proposer ceux qui moyens ali et si kaya zulinga Kende, bah tindela ba docteur wana ba ya ko traiter na prison. Mais c'est caméra boy, to éviter alingi nini, au bongisa nini, pesa imposa nini, pour ba aider yo, baby si yo. Traitement zulingo qui cause en Afrique du Sud. Batouana, ba docteur wana baza spécialiste. Baya awa bango moko ba futela bango billet. Président Zouango en charge, yé moko futela ba docteur wana billet. Akita ba pesa monsieur Caméré soin. Mais monsieur Caméré boy, to ebita lingi nini. C'est que ça associé santé na été. C'est que ça kumoko yazo bongisa. Donc ceux qui a se déplacer té, moyen kouani ça et ça la maïzate. Pour moutouaz en associé santé na été. Du fait qu'il va présenter déjà la norme, il a besoin de santé et se rétablir. Tu ne peux pas refuser. C'est que vous en avez intérêt, vous en avez locaux, vous en avez. Deuxièmement, tu as le les solo et la biso ya Daniel Massaro. Il peut te montrer qu'il est en prison. Mais choses graves, choses étonnantes. En tout cas, Congo est bizarre. Franchement, tu habites au Kende Wapi. Daniel Massaro n'a qu'à prison. Mais a fait anniversaire. Anniversaire aux oyo kaizate ka ki ba souhaiter non. Cancer et bétamine katia prison. Tout le monde héritier Watanabe. On a vu beaucoup de gens. Bon ça ba image bomuna batu baye ndeti cancer na libanda mais na katia prison. To ebite bolo bango za centre ya éducation. To ebite centre éducation ngo. Batu ne so ba uta na prison ba bimaka. Tout le monde a éducation ba sala nangote. Voir même des clowns bazara babomi mutu bakoti na prison après 1 mois 2 mois bimi na e abomi azo continue toujours pour boma azo éducation mon côté on ne sait pas toki de wapi na mboka o Daniel Massaro a fêté anniversaire na kati ya prison et comme héritier Watanabe za na mutabilembo avant bima atikali ko bondisa ba soda na ba civil des ordres zaki na kati ya prison c'est comme si tozaki libanda mais na kati ya prison. Oui, bah, tu sais qu'il va pas na kati présenté. Va vendre na bango libanda pour muto azana kati prison. Aza privé. Ma communauté c'est que ça la privé et moyen bimizate. Mais biso chez nous c'est le contraire des choses. Muto azana prison, aza en droit ça nini surtout comme on voit même de filles. Bah OK ko ça ki ndumba na kati prison. Muto préféré na ye aki mané boulevard ma ki ça ki ndumba na prison. Abi na prison qui makamara malamu ezali. Patambongo bazali ba fute mbongo muto azana besoin ça maram na ye. Akene na prison. Alors c'est satisfaire. Donc c'est comme si prison na libanda ezango elo moko kaka. To wi beti to ke wapi. To zo kende wapi na mboka na biso. En tout cas, to éviter mambasoni, total la caméra. Ba problème, total la Daniel Massaro qu'on a fêté anniversaire, on dirait za libanda, on dirait za anda kunaye. C'est comme si à voyager quelqu'un quelque part, à foutre les motobia et landier pas bête la musique. En tout cas, c'est bizarre. Mboka na biso mboka moka salité. Mboka moko to so marché na ba norme té. Biso moko faut ça non na mentalité. Oyebi que non na prison. Comment ils ont bien monté à Libanda pour abetelanga, ayo yembelanga pour l'anniversaire nanga. C'est qui va continuer. Biso bon va permettre de makamboyo. Va continuer biso baza derrière tout ça. C'est que prison les gens ont kaka batine biso bandage ya noir na miso pour pas flatter biso que makamboyo ça la mort que makamboyo ça la maté. Ce qui est réellement makambe bandor ça ma prison ezesi kama ko muta ko kokota te ayo ça la buzoba muta ko kokota te musicien moko ta ko kokota na prison akibeta concert. Pour que le patron moko boy soi-disant pour fêter anniversaire. Non, ce sont des aventures. C'est que bouti ko kangabatu. C'est que bouti ko kangabatu. Pourquoi bozo kangabatu beaucoup de na prison? Ce qui est réel mise à centre d'éducation. C'est un centre d'éducation. Pourquoi bozo ko tisabatu ba ko beta musique pour l'anniversaire à Montubo. Mukonzi moko boy. En tout cas, ils ont salama be. Na ba imbo ko bozo na banda et ça la sonne.
Vraiment soni. Affaire à Kolona. Biso nous tomons na ben sécurité na Congo zelo pamba. Donc déjà 18h 19h, les élo pamba faut ko banga banga. Ozo banga banga ozo nganda ko pamba. Tout à la koto, bazon enlevé, ba ketcha jaune, ils ont enlevé bateau. Bateau na so bakangi bango ne pensez pas que ba okota na prison ba sala ta non. Ba obima na bango. To ba te centre d'éducation, ezaka po, ezana onka ka kombo bazo afficher na mur. To eza réellement centre d'éducation, ça que mutu soka koti kuna to ngobima a changé comportement. Tout le monde a écouté mutu soka koti président ngobima a se multiplier na ba comportement na bizarre. Makambozo marché te kulu ne loko pamba koto bato ba fête anniversaire koto bato ba sala babuzoba on ne sait pas tozo kende wapi na mboka na biso to kende wapi oyo mboka nini ezanga mobeko mboka nini ezanga autorité mboka nini et marchera toujours mabe le loso boki makama malambo pesi félicitations après 2 jours 3 jours makama mabe zongi tangi ezonga double on ne sait pas to kende wapi na mboka na biso. Heureusement, Fatih Beto Banda a permis de nous sommes libres de tout parler. Merci à président Nabiso. Parce que ce que c'est dans le passé, le président ex-Nabiso et ex-président Nabiso Kabila. Mais tant que nous sommes dans ces émissions, c'est dans les Kinga. Mais merci à président Nabiso. Vérité, nous sommes photo loba. Pour Biso, nous sommes intérêt à Mboka Nabiso. Nous avons besoin de Mboka Nabiso et Kendeli Bosso. Nous sommes toujours là pour transmettre un message na bayimboko baza libanda mboka o na o ba pe baza sur place pour na kolanda kabiso. Nous sommes là pour nous passer un message à l'okuta. En tout cas, bazwa nano bazwa ba norme ya malamu pour na prison centrale na biso. Prison centrale na biso ko bi poubelle. Bato ba uta kusaka kindumba bata boulevard nyoso ba okota bana nyonso ya ba côté wana ba okota na ba ya kusaka kindumba na kati ya prison. Mutu mususu ayeyiba na kati ya prison. Mutu mususu ayeko beta cancer na kati ya prison. Donc on a le prison mutu azana est libre, a quantité, a bébité, azana est normal. Ayevanda ne pas biki makamuni no so ndo sa libanda sa na kati. C'est pratiquement impossible. Notre président faut aller dans les locaux malam. Avec un peu ko chaba principe énorme pour l'amboka. Zoba mutu ko tete musicien moko ta ko ta na prison akibeta cancer. Pour que le patron moko boy soi-disant pour fêter anniversaire. Non, ce sont des aventures. C'est que bouti ko kangabatu. C'est que bouti ko kangabatu. Pourquoi bozo kangabatu beaucoup de na prison? Ce qui est réel mise à centre d'éducation. C'est un centre d'éducation. Pourquoi bozo ko tisabatu ba ko beta musique pour l'anniversaire à mutu boy. Mukonzi moko boy. En tout cas, ezo salama be. Na ba imboko bozo na episode banda et ça la sonne. Vraiment sonne. Affaire à Kolona. Biso nous tomons na ben sécurité na Congo zelo pamba. Donc déjà 18h 19h, les élo pamba faut ko banga banga. Ozo banga banga ozo nganda ko pamba. Tout à la koto, bazon enlevé, ba ketcha jaune, ils ont enlevé bateau. Bateau na so bakangi bango ne pensez pas que ba okota na prison ba sala ta non. Ba obima na bango. To ba te centre d'éducation, ezaka po, ezana onka ka kombo bazo afficher na mur. To eza réellement centre d'éducation, ça que mutu soka koti kuna to ngobima a changé comportement. Tout le monde a écouté mutu soka koti président ngobima a se multiplier na ba comportement na bizarre. Makambozo marché te kulu ne loko pamba koto bato ba fête anniversaire koto bato ba sala babuzoba on ne sait pas tozo kende wapi na mboka na biso. To kende wapi. Oyo mboka nini ezanga mobeko, mboka nini ezanga autorité, mboka nini et marchera toujours mabe. Le loso boki makama malambo pesi félicitations. Après 2 jours, 3 jours makama mabe zongi. Tangi ezonga double. On ne sait pas to kende wapi na mboka na biso. Heureusement, Fatih Beto Banda a permis de tout le bagnon. Nous sommes libres de tout parler. Merci à président Nabiso. Parce que ce que c'est dans le passé, le président ex-Nabiso et ex-président Nabiso Kabila. Mais tant que nous sommes dans ces émissions, c'est dans les Kinga. Mais merci à président Nabiso. Vérité, nous sommes photo loba. Pour Biso, nous sommes intérêt à Mboka Nabiso. Nous avons besoin de Mboka Nabiso et Kendeli Bosso. Nous sommes toujours là pour transmettre un message na bayimboko baza libanda mboka o na ba pe baza sur place pour na kolanda kabiso. Nous sommes là pour nous passer un message à l'okuta. En tout cas, bazwa nano bazwa ba norme ya malamu pour na prison centrale na biso. Prison centrale na biso ko bi poubelle. Bato ba uta kusaka kindumba bata boulevard nyoso ba okota bana nyonso ya ba côté wana ba okota na ba ya kusaka kindumba na kati ya prison. Mutu mususu ayeyiba na kati ya prison. Mutu mususu ayeko beta cancer na kati ya prison.
donc on a le cas prison mutazana est libre à quantité à bébité azana est normal il faut aller de loko malam avec un peu que ça principe énorme pour l'emboka na biso pour lobby trop ça est tort OK bomoni asala ki musala bien te merci na bae nyoso balandi biso. Merci na régie, merci na bato nyoso ba tchara matoi na bango pona kolanda toujours ça jamais na émission na biso ya vérité plus na politique. On est toujours là pona ko pesa rabino ba message. Merci à la famille Fumwangani, merci à Kent, mon petit frère, merci à mon bébé chéri Naom Kankenya, merci à toutes mes fans, merci à Nicole Vuezo, ma tante chérie, merci à la grande dame Wali Wale Lokabangu, merci à Ruth Matadika, merci à Judith Mpofo, la belle noire, merci à toutes mes fans, à toutes mes amis, bana ifasi que bana ipan, bana nyonso ya IEC, je vous aime beaucoup. Donc merci à toutes mes fans. Beaucoup continuez toujours comme elanga na basije na bino et ça langa toujours bien. Merci pour vos remarques. Merci beaucoup à toi Chaleur depuis Kenya. Merci à toutes mes fans. Nadinga bino mingi. Vous continuez toujours kolanda chaîne Abisso, Bogis Officiel TV, partagez le lien. On est là pour n'a pas besoin na bino. Merci à mon prophète et révérend prophète Isaac Mabonzo, mon père spirituel, et je vous aime beaucoup. Chaque jeudi, retrouvez-nous à l'église ACCC. Balbi Mabonde Likuna, jeudi miracle, les Alakasomo, les révérends prophètes Isaac Mabonzo. Je vous aime beaucoup. À nous revoir à la prochaine numéro. Bisous, bye.